La plus belle avenue de Kinshasa, avenue Victoire, ezali zango kitoko mine de pays, mais baterasi nango ezipana. Bandeko awa toza na kati ya Victoire, ya solo Victoire ekomi propre. Kasi eloko ya kokamwa, baka niveau ekomi lisuko koma boucher. Tala ndenge toni na basalite, fulu na kati ya baka niveau, oyo soki mbule bandi, ekozala pasi pe mawa. Na mupanzi kote otiyo moko ya régie des eaux toboka ba kopera bakomi na banku tukoya kosukula bakia chikotoyo misusu bazo sukula même bilamba tango mususu elambo babetela ko lenga basukula yango sikoyo yo kanenge bandeko bazo expliquer salite ezali na terrasse ata to sali salon to bimisi ba shege o bazoleka na butu bazoya bazobwaka basalite et en plus terrasse bande bukana na ba danki na bango basalela kinzela awa bazoya ko tonga terrasse te ba beton nyoso to ezala likolo soki pe kenda wapi tozoe ba na la koleka na nde na moni maya na profeye ke na sokola bona leka na ngai bonga na to bali du soutene na yi ko kutela onde pe na yaki to salela ngo mais na posta nde ba bonsela biso sikoyo mai ebanda ko bima boete Bourgmestre ya Kalamu Jean-Claude Kadima papa ya solo zali ko buna ko sala musala talana nu likambo ya bakanivo oyo komi salite mwa salongo ko sala kitoko makasi bande kwa régie des eaux bolandela kananu likambo ya batio na kata Kinshasa ezo toboka batu bazoluka mai place mususu awa ya ofele zobima nana ko futa bango facture ko kamwa ya sol